babi nango za na microbe evandi yo estomac yaka après ça ngazuna basa na ngai examen ya nani tio soki tio batala babi microbe ate parce que ça dit ya nini auto traité mais ce qu'on a soka passe pourquoi ça nango sikote to saka na demande parce que passe to continuer ça babi ba docteur na ndingi nazoka boye bien na kuko kokufa buziti na réponse et il y a pas ça l'examen papa réponse est liée la guide et papa c'est la vie baso je vais venir na mina ke de gati na ndia ko sa na na passe na sa na fe na po na na ndia ko na ko bongo sa bonga pena ni kanzani na kasi yo na motilisation nzambe makasi na boni première position nzambe na zobona na la na fa na bonga je vais aller ngata ka lokile moi et l'équipe c'est même jouer les gars nous tu vas nous tambour et là moi de tirer mon pied jouer la na kero pita ataka tali tana uteke pana ye bien na iko sentiment de lokwana ah na bili mnoki bien te de na mtsuyu kwa zoto bien te na le pana abe ya ngabi na to komona kwa zoto bien lakini wanaishi mwana mwisho kabina zoka bien te lakini ingaba kwa mwana mwisho Oliaka merci beaucoup Balandia Isaki News Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend Air Bolanda. Émission Nabino Nakatia Isaki News Télévision. Émission Nabino Polele. Oui, mais la Rabino artiste et comédien, mais la Bino Bastar presque est belé vraiment Nakatia News Télévision. Bon, à la scotché branché. Yolanda biso du début jusqu'à la fin. Merci na ba o déjà ba s'abonner na Katia chaîne Nabino vraiment et ça biso sous plaisir. Ya mon Nabino bozo commenter, bozo partager, bozo liker et ça biso vraiment bien bo lembate, bo continuer bon et kozala toujours bien. Merci pour na ba o no ba s'abonner te. Une photo tomber na vidéo na biso. En tout cas, exercice dans mort non senga bino bo s'abonner en pagaille. En désordre, na Katia Isaki News Télévision, Boubandozo Info vraiment en temps réel. Merci na Baïtou Balinganga, Lokola Gloria Samba, copine privée, Lokola Nadège Louvan de Matania. Merci na Maman Rose, merci na Papa José Yung, l'homme simple. Merci aussi à Francis Moulangi de Bundes, boss de l'air, boss, mon vieux, je t'aime. Donc, gros bisous vraiment et si Kozali. Merci aussi na copine chérie. Et son abossane vraiment et ça bien fait. Ritana Naka, en tout cas, sincère condoléances parce que Ritana a coupé la qui donc. Et ça vraiment bon, merci Nabino surtout. Les lots vraiment dans un plaisir, il y a Oyambela Bino, artiste et comédien, ancienne artiste et comédien Nabino. Au Bolingara à l'époque. Ouais, c'est pas Sarah Bino. Oh, ya sala kape rage Nathan naye. En tout cas, ebele ba isola e ba lukara ete akoma wapi azalaka wapi akufa azali bato ebele na yebi ke ba se poser ba question bisika bazali simiser. Artiste et comédien, ouais, c'est pas Sarah Biso. Lelo vraiment na esengo yo yandela bino ye na plateau nanga. Elongo ne to kosola ma solo sur vie na ye, to kosola pe ma solo sur actualité. Bino bozoye internet c'est vraiment ndenge zo matezo kita toujours tozana pour na koloba quand ba pandisa mtori kolala polite tozana mieux placé pour na kopanda sangona o ezo leka na mboka ezo leka na ba makambo na biso tout vraiment mayemba toza mère morale nanga fungola déjà invité nanga star boni bien nangolo nza tout ça bien calme timeza ikole bele wendeni visibilité mukie. Au comment? Bon, tout ça qui a toujours quand on a eu, et bah tu as vu l'ébisson, tout ça dans l'ébisson, visibilité, tout ça les cas. La YouTube, c'est pas couture, beaucoup de choses tout ça, visibilité à moi. Nico les bello les karaté, même dans la télé, des aracas la théâtre, si misé, azara vraiment ils sont impartis. N'habitez pourquoi? Bon, visibilité qu'on nous a vu sur la qualité, ça ça va être. Awa na machine awa teleka pena mingi soute to sa mingi na YouTube banzonzi ki to sala tala et c'est belé to na YouTube banzonzi oui na bagag yango bagag belé to sala ba coupa rouge to sala to banda tile to kendeka bagag na bagag to sa bilo muslo ba fidèle wana modelo ba fille TikTok ba to azolanda ba zotala azolanda ba commentaire tout et sur TikTok to sala pe musuna ba samanta donc biloko belé toto sala pe na Sony Love TV awa
national livre biloko asiki ezoleka déjà simise de luxembourg yango bato bazolanda sikoyo bokontinue kokommente bosabone bakommente nde bozotia kitoko bokontinue. Donc oza toujours kana mosala na yo siko okombo ya simise pourquoi elimwa kombo simise elimwa te pete elimwa epa na yo ezali ndenge ezalaka à l'époque simise wana oyo ezalaka mpendaki tela noir et blanc soki bato bamoni temps ya maboke ya simise elingi ebanda bato tout bawela porte baki ekotala moni basirse wana ya kala wana pour le moment oyokanaka lisusu te balobi basikisaka yo na te biso te wana te basi tosalaki na télévision tona kosala mingi awa na kini na kisasa ozomona bato bautela tv epuis seri na batélévision ezalaki lokwa lelo boye te ntango atongi batélévision soki misato pamba soki misato seri wana me sikoyo tokomi batv bachaine eza ebele babiloko tosaka mpe banzonzinga elekaka nango pa me ntango mosusu eleka loko bachaine ekoma soki ntango mosusu ngana aleka kote oyo bato batala kote ozomona me mingimingi na youtube soko koti kaka obeti kaka simiso komona biloko tosala eza nango ebele. Vraiment. Merci beaucoup Star Nabiso, plaisir vraiment ya koyamba yo. Avant to kota vraiment na maso Nabiso, to meka un peu koyeba parcours ya simise. Ko batu ebele ba Holanda biso ba se poser ba question sika baza simise ya uti wapi aza nani. Yango to linga to kota nanu na vie privée na yo, simise vie professionnelle, simise aza nani, asala na groupe nini. Bon, merci pour la motivation. Na ça na groupe moko te nga na bimaka nga moko na bima boye na kotalaka télévision na kotalaka bandikeli basala ba théâtre asai kolanda nazomona nga mpe nekozoma yeli mpona za motu na lakisa bafilme mingi naki na cine bana yolo bayebi naki na cine nango yolo mba bayebi yango bana kisasa mosusu bayebi naki na basine na bakomi na kisasa naki na cine na kasa ubu na yolo cinéma salle ya cinéma. Donc, il y a plein de théâtre mingi cinéma. Il y a des cinémas qui sont dans le théâtre. Il y a un groupe qui est pas beauté. Mais même avant, il y a une relation avec Vieux Taking. Vieux Taking, il n'y a pas de théâtre. Vieux Taking, il y a Johnny Massacre. Il y a bien été. Peut-être qu'il y a un beau tamis. Taking, comment est-ce que Taking, il y a un simate. Voilà qui vient dans la commune avec ça. Tu vas coopérer avec Kitoko. Nga nga na sala théâtre te mais na komaka scénario nga on a bandaka na litige na kana ko trouver yenda sala na sepela na théâtre na pesa ka vie à tourner na salise na komi na komela ye na kianza sikaza ko répéter aba mbosa ba oya nango bongisa ngo bien yaka jeudi to kuta répétition to starter ko komisa na tourner ngo yemtani ya sala tango na ye petit na biso moko ya yolo comme on a afo ça quoi faire on a yolo ouais petit na biso na yolo tant on expliquer yango petit que notika nga pas fait technique non pas ce scénario asala ngo théâtre tourner peut-être na atel ave mais pour c'est que ça biso moko sala ngo pata yo moko tinga asa bi ko sala ngo pata yo moko na tu idée peut-être mo la te changer esprit vie technique ngamo na zonga te na zongela yete na rendez-vous to pesa na pesa ku tumbote place azali mbala mo laquelle que tu sollicites chaîne laquelle antenne A pesi ba demande la pesi demande TKM neko sala biloko liboso bando ka na RTNC na Téléclub na ndako lekala ba Téléclub ezo lekala nango pa wa mushala eleki neko sollicites la telle réponse zo ka koto te réponse zo ka TKM rien na sali ba donga bino na kena raga na komi na raga na kutani pena amina nga mbuyibwe na pesi mbote place azali mbuyibwe ya journaliste wana grand journaliste de formation journaliste liboso ya RTNC na komi na solité na ABC papa mbosa bazonga zubu na sali ba démarche bo pona leka na TV leka na nini na RTNC te na RTNC na leka kana ngai kuna pesa leka démarche na bandiko leka ba sepela kape tango na ye na raga siko pona leka pona zo espace ba na sala ba démarche ata ba ina na ndam. Ah bon? Yaka zonga zubu mo leka avec prière na sombo comme ngosuna ya boy di pro atalanga boy amoni pe no master passer des master yi ay bon
kota na salle wana benga type moko mone njoli Valentin na pesi mbota ki cameraman na utaka na RTNC na kuti na bina so ka vient njoli oui directeur aso benga ok directeur a tel ami qui va aller tourner avec lui aujourd'hui brisque il est moi na le directeur na bongami na noté rien ngabi le quoi charge pesa bikaga na ke acteur va ça qui prêter mama na toi directeur type pour to yana obi na vandi sai obanga pe cameraman ba matériel ka ne cameraman sai matos ayena ba matos aye boza pinga to na yolo ayena groupe na bive vana na vandi na bar muko ya ken espace jemima avandi na bive mela kaniti o primis na boyele deux primis teli viana abanomeli na bive zana bungsana nu scénario na bactérie mandola na bactérie mandako na jouer sana batu ba jouer rôle o ba sala théâtre maman na hizo histoire vraie asana théâtre modoko asala théâtre kati asala théâtre ba petit tout la tourna mon épisode ba sala mon théâtre na isi banga yoko saka nokola mwasi nanga papa na yebisi andimi ne comme ça peut modoko bino sala bata compagnie musala bo longo na musabo yo bengana na nda na sala théâtre litige na simba be simba to batala on peut kitoko vraiment quelle inspiration na comme ça va trop bon après bakena bataraka batali basepena bayo accordeo ba pesi que se passe les cas bo bano tia publicité na tana ndako babenga ba tout na TV na ngamone bakiti na te ona raga ba to la tsonga ba longwa ngati ati na ba tie jour te te ba tie ona raga ba total vendredi ba la sa publicité na yo ngabe na vandi na TV bina la c'est la tala na moni publicité na suivez chaque vendredi à 21h le groupe Simise wana viva na mana koma viva théâtre na ndotala kabu na tala bato ndo sa vinata eleki groupe théâtral les ay kombo viva théâtre de Simise bon na la sepela papa mba makasi na tiaka kombo na ye siko na ba moment wana kifiena na ba moment na ndeko bimaka yo moko sans producteur ozaki na sponsor te liboso to simate mbala moko selon explication na joie na opété o kemba moko sali pe esimbi okomi mbamo koleka na nani ba peso pe espace na raga wanda leka chaque vendredi siko ba artère na yo wana ba actrice wana obanda ko faire vivre rondeni non tant on a dit on peut après na go recruter neko ba poto ba liberté ba yeba ba jetu liberté bimé pas non liberté acteur na ngai ah bon liberté acteur na ngai utapana na ba jetu ba se belé musuku ta koma musicien finite Finit tu Mbappé na dynastie et pas fait rigoler na volume acteur nanga wana place acteur nanga bazake bele ba lega pana ba ye na recruter bango to comment répéter to comment go jouer na bango et go si mané go sala théâtre pendant 2 mois mais do sponsor donc après 2 mois batali ko talent na yo batali talent sponsor a Mbappé tu as ma casse mais do sponsor Mami Extra Mami Extra. Il n'y a pas dans ça théâtre. Mami Extra, ils ont qui comment est-ce qu'on appelle Babilo Congo. La basse wana. Banini oh. Babé Congo ba. Bande génie. Bande génie. Ah oui. Yango. La salle publicité nango. Ba comment foutre un peu par mois 1000 balles. Vieux toucha bala hein. Ba comment foutre na bactère nanga. Vraiment. Comment kabule mbongo na ba. Par mois 1000 balles. Ngamo na 500 ba. Nena ndasa. Yango mati nego zo ba contrat Brazzaville beko zonga. Na kebeta na stade. Masamba Deba. Na beti stade na bango na mto stade Mbongi. Na beta stade sala plein. Tant beko zonga. Ba famille après ba ta présidence kuna famille présidentielle. Beko zonga ba Totine Wallace. Ba ba zinga iba. OK. Na beti stade plein ngamo na ndimaka te nanga na bela liboma obeta ngono ndeni obeta ngono na kuta babilanga yo fo osala na stade ngasi on tiebo tia na stade te non o jouer na stade batu siko ba ya kotala yo batu na so mama ta so na osala na stade ngamo na so ba bato baketi ya stade ngabu tia stade nini oro tia ta na bar moko boye neso habite babi na mso to tiki déjà ba billet to teka ba billet na stade na bar ba koka te ngamo na so ndima te mama to basala ka na koma na Brazzaville kana nakuta bakari telema itarba ozera na carnaval babi na ndeto kini carnaval nakuti ba romena na beach gobi
baromi bayambanga ya biso simbisa kama ndima 600 ngote nabi ngana komi boy simbisa ye yo ye tana comme ngambo breza plein bat bezelanga ngabi na komi de boy na matiri kola kar bala bale to nda ba mama boyo kanga ba photo na ba photo tala batu ngabi na bisko izaka nga na ok ndika nazo ko se retrouver kaka na komi troublé ok carnaval esili bu esili lobby na tsalika na komi na stade mama na koma na stade bo plein aklake ngabi na tuni leki ya producteur ngabi siko to kozela bato bana spectacle campagne elaki ya liboso fo bato babima bi campagne te bato bakuti be kozela bato ya théâtre na yo ngabi bela bato na tali stade ne plein ngabi bai bato bai kotala yebe garçon nga bank si so faut ça la biloko bien public ta public simise bato na Braza balingi plein bana Braza ba yebe ko na lo et puis bana kisasa ba yebi yango batela ba image na TV balanda et bele ba yebi koti do talibo comme tout ça le spectacle et sim ba bina au stade des spectacles na Kibeli ba na bar mo kuna na Kibeli ba na Brazzaville Kibeli na ba Kibeli na Brazzaville plein na 20 na on va na stade net na sala lobby na lega na information na ba grande so ba yambanga l'information journaliste on appelle cette information DRTV na télé Congo Brazza RTNC na bango ba yambanga yi ba bina yato na RTNC ba tinga na butu bezo ngai na producteur auto que faut les na RTNC na télé Congo télé Congo na télé Congo nga bila kile na télé Congo na comme na télé Congo ba coach na studio na bango na tabo na fana na mona journaliste bien costume grande édition après ça journal information à 20h voilà bon ça on a ba Alexis na plateau na comment moi arrêter ba na journaliste azolo ba na ba fan sika pemena so ba kabiba voilà nous avons notre invité du journal Simise vous connaissez Simise mais nous allons venir avec Simise après d'abord je vous donne le titre du journal maman dans le journal donc tout un on dit makate kezayo vraiment na leka na journal ba bina ngata on ka bisi batuke annonce na Brazzaville mobile que Simise ko leka banda ko etondi plein d'informations na bango quel succès ba bina pas c'est la ka ba munanga ba bi tanka zo nza pesa ngambote bonsoir si bonsoir banda ko gagné ya so les aïe la pesa information ba tuninga mo ba question et s'il même si bango ne ko pesa des concerts mon que ça na stade Mbongi na museza na Kibeli abo komi le na komi depuis tongo wana masamba de bete masamba na bi na komi depuis tongo lelo donc to kuta na stade bana ne tous les fans balinyanga yango to sala gi plaque là vraiment plaque là c'est be bandika mbala moko na kisasa ta one na ko beta pamba na ke beta na 20 même ko bar mo za na kitambo so ki babe ngo so ki ni ya munene bo plein pour un moment na ba artère na biso ya kala ba procha ki yote ba pourquoi Circe wana parce que yo kutaka batu pe na monde ngo to kutaka batu avant yo ya non na kutaka batu ya bien tango na théâtre bien on s'aimait tout ça ko linga na kuté ba film so ba yembanga ba sans souci na kuté ba sans souci ba reconnaître o yo zali na kuté ba fie ba yambinga ikitoko vieti tenge sana yamba pesa nga diplôme na RTNC ozona diplôme na diplôme na miso vieti tenge sana vandi papa Kweli avandi ba bengi ba remettre nga diplôme comme révélation de l'année na maman Ngebi ba fait ba yambinga kitoko ba comment ko inviter nga partout na lolo la crevette to ko fêter kuna na ba vie takana ba sansi tu kitoko tena ko coopérer kitoko na bango ba groupe ne bande ko sala Circe na ba temps oyo tango na groupe salon zo réunir makasi succès groupe sans succès presque na kutuba groupe noso kitoko okuta pe groupe muyombe gauche azalaki pe na kutaki ye azalaki dia so réunir pe na kuti pe na mbalo sombo pe groupe la mama ezo sala bakina bango to sala mungadi ya pe salaki to sala ba tete tu kitoko et puis biso to na réunir na biso et puis bolingo ezalaki ba poivre ezalaka te bolingo to lingana kama kato aki bien ba tete ko be ba tete ba to ba yene esprit ya lelo yo mususu baza esprit mongo mabe biso tango na bolingo ezalaki tokutana be sans que son âme repose après to yamani kitoko président Masumu to yamana kitoko bata malamu tout bien biso to aki bolingo ezalaki ba président Lombe tout bolingo gentil différence de conseil la biso na temps wana na ebite ezalaki banene banona tweet
98 99 bademi motema malamu mpe bolingo bozalaka nango na bane wana na ya lelo oyo différence ni ezali bon bolingo ya ne wana bane oyo wasiko kimotea mabe eza momi ya lelo namoni kimotea mabe kota na kati ndambo d'abord un azoba bien sambela za bolingo eza pena te na monoko musaso baboye lingi mutu mais na motema bolingo eza nango te ntango natakibika na bolingo omona pena ke likambo ezali batatiati babiso tokende te mpa baministre na basansi na baelombe toke ensemble toke tokutana tokende ngai elombe sans souci président Masumu baministre ya kitokota tosola na ministre ya kiti tovanda yamba biso kitoko tokuta bavie simaru masi ya vie tabulei tokuta na bango mpe kuna topesa na mbote toyambana na bavie wana baona kota wa musicien bayaki tokuta baki vie tabulei vie simaro baki soki 5 boye biso mpe toaki ngai sans souci elombe Masumu de président Masumu yala toko bavie bakota babimi toyambana batokese bambote babina so tourne bino bokota tokoti ministre ayambia solo na biso kitoko elekati ne foto tovani ministre pa pesa pta enveloppe toto pe na enveloppe ba ministre ba so ayambi bino ba pesa enveloppe apesa pta enveloppe ka bato wana ya kala na kati yo maloba te bato akala bonda jouer na bango ntango otangi bakomba président elombe otangi bakomba ba président Masumu président sans souci repose en paix déjà kufa na ye to tangi so bakomba ba président ebele bango misusu batika biso misusu pe baza pour le moment mais motema mabe na yebi te ezo continuer kaka tokoloba ke bango bato bakotisi to bato baesika nde bamemi yango te soko teli bato wana ona tangile ba président Masumu de Brinde na pesa moto ka sali hôtel ba elombe hôtel ba mama linga hôtel bato wana zo tangela yo baza ba compter ba linga boyoka ba pesa ka ba conseil na ba leki mso ba esiko totika parce que bolingo wana ezala entre biso mais bato akalavement motea mabeza c'est bato asika eza na bato mso ba kota na théâtre ba yana idée théâtre la ba yana idée théâtre so ba iko luka soki succès soki ba iko luka nini misusu ba ga ngoko luka soki nini bango nde wana so mais na bato akala o ba sala théâtre bolingo eza ka papa ti le to kutana toza na kati ya solution bolingo lelo tozomona Papa Elombe ya groupe Salongo aza pe na bana na ebele oyo baboti pe su bana mususu ba osala honneur ya théâtre na biso lelo vraiment et ça biso vraiment plaisir kotala bango basekisaka biso mais ya koyoka bana ya Papa Elombe bakoma traiter lokola lokolo bandeti nini loko eloko moya kosakanela to lobaka bongo na terme wana loko eloko moya kosakanela lelo Papa Elombe ba audio ekoma kobima Papa Elombe bakoma kotraiter motema mabe alingi bana mususu aza na ba parti pris na nini na bana oyo yemoka bimisa tango yoka babiloko wana esala kondeni bongo na yoka ngo te mpona yebi ke mais Elombe azali conseiller ye moko aza wana ateyaka bana na ye bana balingi bongo oui bana na ye ko bon yo yoka te mambo eleka na réseaux sociaux nayoki te totie kuta na ngamba SB famille bota babima epai ya Papa Elombe boyokani eza te ekite mata Papa Elombe papa mabe koto baloba Papa Elombe alingaka kaka wana Papa Elombe boye na boye wana yo yebi nango mais Elombe alingaka wana alingi yo te mabe po Elombe azalaka sika bango bazalaka te ese Elombe atambolaka na bango non bamutu amutala na nzela na chemin atambolaka wana Elombe nde bato kaka baza na motema no baloba biloko wana mais ye moko aza bongo te na ndimi teke mutu kaka ye Elombe akobanda kopona na ndimi yango te wana bakosele makambo na ndimi yango te vraiment d'ailleurs nga nalingaka bango nyonso te esi ozwa mpe temps yo jouer na bana oyo babimi mikolo oui najouaka na bango ndeti nani mingi najouaka na bango ebele najouaka na bango nazebi te so natanga soki nani mpo nga lokola najoua pa Belleville abengi ngai nakenda kojoue pai na ye najouaka bon na bamiso babenga ngai ojoue mpe dans na SB ezali ya groupe ya Sila Bisalo Pomba Sen bon najouaka na mokuna te mais mingi najouaka na groupe ya Belleville napesi mbote pesa ezali eza bapambola ini wana nini amikolo bane okoki tolikoyo bane oyo tolikoyo tosala nene ezala bamajabu abeyenga na tosala bamajabu comédie nasalaki abeya biso misusu wana
net ka bamagia buka jouer na bafilme babenga na joie ntango abengaki esalaki yo ndeni mais esalanga esengo mingi esalanga plaisir po bamoma oyo bandeki koepate babelvi kandi babandeki koyokana te lelo siko areconnaître ancien moko ya théâtre atika kala mpe ayokanaka vraiment lisu te ndenge azalaka kokokana liboso lelo oyo ye abengi yo abi papa yaka sina reconnaissance wana vraiment esalaki yo ndeni to abelvi kandi asurprendaki yo ya kojoue na majambo nasengaki ye merci mpe nalobaki na ye nzambe apambola yo mingi parce nga mosala afana asala yango basala nzambe bayebisaki nasala eza mabe te soki nasala théâtre epuis toujours natondaka nzambe chaque jour mabolongo na ngai nazobukela nzambe lokuta te chaque jour nzambe azokanga ntongo pokwa j'ai pris mpona nga mpona mosala na nga mpona bana na nga mpe mpona mosala na ngai mpe ndenge natambola mpe nzambe kakonga nabondela ye moto abikisaki nga po toyoka ye mpe obelaki angia kuna tuna question wana bayesi biso batamo simizon parce que nalukaka yo babi na nga na ozomona te mpo azobela aza na ndako ezalaki nini bon na ndako oyoka nzoto bien te na libu pasi nazakoka malamu te nasali mpo tokende molai te nakende hôpital oto nazwa place nazwaka traitement badocteur banalika badocteur ata 5 batali ngai babi nango oza na microbe evandi yo na estomac yaka apesanga journal ya basala ngai examen ya nani tio soki tio batala babi microbe ate basoki eza adi ya nini po totraitoka mais sikoyo nazoka pasi bokosala yango sikoyo te tosaka na demande basali pasi ezocontinue si babi badocteur ngabi ndenge nazoka boye bien te nakoki mpe kokufa bozwisi nazela réponse eya basalanga examen na papa réponse emiyelaki te tellement pasi naleki bazongi zo eleki na bino nakende kaka kosamba nandika kosambela nzambe na pasi nasali baveye nakotika ngamu na ndako nakobondela nzambe mponga mpe nalingaka nzambe makasi na mokili nzambe makasi na banini te première position nzambe nde nazobona nalala mpe nafai nazobondela nzambe zo elandaki nataka noki neti mwa moke bien eleki nseme zo elandaki wana noki wana ngo motambola maintenant mwa tikali moke zo elandaki nakende hôpital badocteur batali babimbo zia tota basali nga so examen babi na momelaki kisi nasala examen nano te boye nase babi microbe wana eza sute naye so likambo miracle namoni yango nzambe asala miracle yango nebisi bato vraiment bandeko na ngai pardon botika kosala mabe na bino bato bozoboma bato na bato botiaka bapoison pardon botika mpona nzambe koboma moto ya nzambe te eza grand péché soki obomi moto okokota lola te okomona so nzambe tobomi yo wana mpe ezalaki maladi moko boye oliaki poison naliaki eloko ya mabe na eza eloko ya mabe bongo na babi eloko vani d'estomac soki omelaki yango oliaki yango na ndenge ya famille o na ndenge nayebi na ngai te koto olelaki oyebi te nayebi na ngai te mais ezalaki kaka maladi nabengaka kaka maladi nzambe abikisanga nasali donc nakoba naloba ebandaki nga na ndeni nakenda kotala fille moko nakingabwa natala mpe fille wana nakenda kotala ye abenga ngai connaissance nakenda kotala ye tana oteke pa na ye nde nayi kosentima biloko wana nabili menoki bien te ndeni nga nayoka nzoto bien te abengango ngabi natokomenaoka nzoto bien te eleki nde wana eti mwana mwasi yango nabi nazoka bien te ndenge nini eyaki na kingabwa mpa mwana mwasi oliaka na pligi na ye tovanda mpe azofilme nde twana olianga asaka mpe théâtre mayebani ne mpenza te asalaka ti siko namonaki esu te asalaka su te fille yango esili akomona ndenge wana bon na akize mpe ye teke na bayembi atielaki ngai nzambe kaka moto ayebi nzambe kaka moto ayebi napesaki wana nzambe mpe abikisi ngai tilo nakomi bien mama na ndaoka bien te merci tosambelaka nzambe makasi ye moto asali vima lelo ngai nazala boye mpe nasengi merci na bato baza kobenga ngai oyo baza kobondela mpo na ngai nzambe mpe apambola bino azongisa bino abasila bino mama
tosaka na nzambe te nzambe azali bazali kosala bato basala mabe botika bobongola mitema na bakinaper botika oyo bozoboma milimo ya bato oyo bozoboma milimo ya bato bokosamba mpe nzambe donc mama nzambe azali malamu. Merci beaucoup, Papa Simisé, vraiment. Donc, il y a presque vraiment na kochité. Message ne cause à la nini. Pour na batutu balandi biso et puis pour na bande kono ya théâtre ya sika pena ya bakala wana boza sana bango. Bo bande kono nga théâtre ko so ngaka. To za na bolingo to lingana. Wa ebika za motema be alongola. Andi la Jésus Christ de Nazareth. Bongo na motema ndibele éternel mon Dieu. Soko ndibele nzambe. Nzamba kupesa ozoluka kowela note kokima mbango te tambula malembe ningi nzamba tindio nyonso ekokisama nzambe mutapesa soki moninga achiko kalikunia te tour na yo pesali nzambe mutapesa ka ibi mutu mutia yo pesali tamsa yo kutezali ko leiko ozo tshela motea mabewa to lingana bolingo za la parmi biso motea mabelo siko na bato ba kozana besoin na yo Simisé so baza besoin bazwa yo bonzo ndeni. Bon, bateau aux ambassadeurs, on va combien à 4 numéros là. Combien on a numéro là? Le numéro que chaîne au beng, on peut savoir numéro là. Est-ce que c'est répétera? Bon, ngai na za toujours na yolo ka toujours na za ngeska. Ba yebi na bonga ka. Soki na yolo okuta ngai na kikwit. Et pas blandine. Longue histoire. Na terrasse na yona. Pour répéter wana. Na za na wana. O ali ko bona ngai. Tu s'appelle na théâtre. Oui. Na bénéfice bien matériel na bénéfice ngana tansi bana basisi ba classe bazana université ba misusu grâce à mbonga théâtre nafuta kanda kuna théâtre tilelo théâtre mutelesa nga théâtre mutufutila nganda ku tilelo futila nda utilelo oui na zofutila nda mais le pan osomba te na bien na biso na tango na lobike na tofutila nda seke na zofutila soki na kina lupango na bana na somelo na lupango nga na théâtre. Pour le but qui bénéficie à peine en haut. Bah bien matériel. Toi aussi tu vas bien matériel, toi aussi tu as ma pango, toi aussi tu as ma bituka, toi aussi tu as ma bilo moi ya bongo. Ce qui n'a bien un bénéfice à ma classe pour nani. Classe ya bana. Bana. On veut que les études coûtent cher. Oui. Les études coûtent cher à cause de ça. Ya on a reçu moi na tangi ba classe si papa za kana seconde maman. Ce qui ni tété, vous savez pas tant ça. Si c'est mon classe té. Vous savez mais bongo nango et dengai na zo futa ba université bana. Basali miso basilisi esalinge sengi lelo na bana nanga na so bénéficier ce que ça qui mituka na mbongo na sa na so mituka mais mutuka tamse kufa mais na za ko mnyise mbongo na bana bata na dépenser mingi na classe ba sengi minerval ba syllabus ma kena ko soma na so sala mbongo mingi yo kende kuna miso ba bota ba miso bazana mukile ba bota masala ambiance atangi sile bana te mais nga non faut bana nga batanga bazala bien le so kutana bana ngono basama lamu vraiment sali bakapona ngai ne batangi kitoko batana kufina nga bakotira ko se défendre. Merci beaucoup vraiment pour l'intervention de papa ezaki bongo penda malamu ya ko éclaircir bato oyo Simisé ozali bato pe ba mona okala j'espère ba auto disama vraiment na sengo ya komona lisusu yo oleki vraiment na média et ko tepesa bango on a yebi que jamais okozanga ba fan te oza ba fan partout ba okozanga te na obina okoki kozanga ba fan te parce que belé balandi yo et belé bayeba ki yo te ba koyeba yo à travers émission o et puis ba o pe ba mona kala j'espère à travers émission o pe ba koyeba lisusu Simisé. Bon la personne on a salué oui salué bon parce que monsieur comme la souka voilà la personne mbote na ngai na batunios o balinga na ngai mbote sika bozali nzamba batira bino na bana bino abundela bino mutu nyonso na bino oyo alingaka ngai oyo asepelaka na nga na bo bolingaka ngai te na ba oyo bolingaka ngai te na oyo balingaka na bolingaka ngai te nzambe akotela bino bobongola motema bozala malamu bolinga nzambe liboso nsima bwana mpe kolinga na ngai napesi mbote na bino na sika bozali mbote na apobikala napesi mbote na blandine longue histoire clova de Panama bambote na napesi mbote na Pierre Malongo Pierre napesi mbote na Lumpini Tanga Senghor Belgique mbote no place ezali merci ma mariage de kitoko nzamba pambulo na mwasi na bana bozala malamu libote bozala kimia mbote na honorable Abega Kanda Zazi ya bala na Belgique bambote no napesi bino mbote esika ozwami bambote na yo
mbote nsusu na pesi ya mingi na mama Elise Bikala mama Mandarine Clémentine bambote ne soko zali vima nzambe vima star wana liste pe ya bambote belé te bambote belé na comprend que on tabato na pesi mbote na maître Koko Kaidi vraiment maître Koko Kaidi Musambu bambote no place zali vima kitoko makasi nani le bâtonnier Koko Kaidi bambote vima si miza azana liste te liste te na pesi mbote tala liste on va continuer kaka na pesi mbote na pasteur na biso nyonso ya Congo obasambela nzambe bambote misuka za basala nzambe nyonso vraiment merci beaucoup vraiment de répondre à l'invitation parce que ça linga vraiment plaisir au monde yo na mona kayo na mona ko kana ba télé na mona peut déjà une fois le vraiment na occasion ya ko sola na vraiment oui le deuxième fois na mona deuxième fois na mona yo première fois na mona yo boza o jouer kana ba yolo ka boy oni ngana jouer oui o jouer kana na le kana na ngai le sko na yo sola na vraiment boy ba tu ba moni yo ba sepeli vraiment merci na ba tutu boza ki scotché branché on l'a biso du début jusqu'à la fin et longo na simisé mwana mboka wa sepesaka biso vraiment artiste comédien na biso na sir boyoki oya lobi waza posa na ye bozweka na numéro nanga merci na Amos Malondi petit frère à moto merci na la grande chérie Babi Mandala merci aussi na Ange Mavuba merci na Didier Zine des forces numériques merci na Miradi la corruption merci à Dieu merci Maemba derrière la caméra donc yene mutasala nga vraiment nazala ndeka bomona nga vraiment boye merci beaucoup na bino tout batu bolandinga en tout cas bo s'abonner bo commenter émission bo partager et puis bo liker et ça là nga vraiment lisusu bien to kutani prochainement bye